Bangisme oye! Oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Yangalala! Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na koloba mingi te. Tolani mateye na biso ya mokolo ya lelo na ntina ya bolingo. Musala oyo tozali kosala eza ya tata Nzambe. Yango elingaka bolingo. Tolandi Papa Jean-Marie alobi makambo mingi. Na ndenge avandaki na bapapa ntango moke aprofitaki makambo ebele. Ye mpe abombi te ayebisi biso. Eza ya solo. Na ndenge nini? Bapapa ntango nyonso baza koloba ete bato wana bakoya. Bakoya koluka ngai na yo. Pamba te naza koloba Congo Brazza, RDC, Angola, toyokana. Bango bakoyela likambo mosusu te. Likambo ya tata molimo mosantu. Biso tondimi ete tata Simon Kimbangu azali molimo mosantu. Ezali bongo beza bongo te. Sikoyo mokili bakoyepa na yo. Yepe abombi te. Bipa ye akendaki kotanga. Akutanaki na makambo ebele. Andimi yango. Iya botami awa mboka na ye. Kasi ayebaki histoire te ezalaki na ye soni. Musala kofinga kotiola makambo ebele. Kasi oyebe te toza na niongo. Bato wana bakoya. Pape yaki na Afrique atambolaki presque partout. Epa na biso mpe ayaki. Bakutanaka na papa Mwalongo, papa Diangenda. Basololaka ayebisaki likambo. Tina nini ye ayelaki? Azaki na programme munene. Papa Bobe tanga na bamboka ye atambolaki. E micro mio kiti malade mena na gatseko. Bamboka oya Afrique au pape yaki otambola, soto bandi na Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Kenya, Burundi, Sénégal, République africaine, Zaïre, le RDC, Angola. Mikilo atambola ki Angola. Esuka nango alobaki ni na mboka. Na Tanzanie, d'abord la Tanzanie pour aider biso bato mwindo totika makambo ya bololo na tola na bokoko na biso. Et puis ko soki sana Angola sika yoye sake koloye tata Nzambe azali moto mwindo koloye zo azali africain abotami na nord ya Angola. Tolanda bokoko. Tuebite soki bokoko nini toza nango na Afrique. Bokoko nini toza nango? C'est vrai? Vous aussi?
Bala mususu eza bukoko mususu. Mais soki olobi ke ya tata Simon Kimbangu bakoseka yo. Boza sire, hein? Papa Jean-Marie ayebaki te. Ye ake kotanga. Balobi na ye. Oyo akolo Yesu très bien. Mais ya mboka na yo zéro. Mais biso toyebi. Et c'est vrai, histoire ezala epai bamindele. Babelge nde bakangaki tata Simon Kimbangu. Kuna na Braza ba français nde bakangaki bakimbangisi. Na Angola ba portugais bakangaki bakimbangisi. 37 000 familles et monaki passe pona likambuyu. Ezali bokoko na yo. Ata ofingami ocholami zala sur. Eza boyete, hein? Bango balobi bakoya. Na ba université mususu na poto baza koyekola likambo tata Simon Kimbangu. Bateya kango na université. Même yawa, ba place mususu oui. Likambo oyo tuza ko négliger et koya ko koma likambo munene oyo ezali na mboka na yo. Gai lobi na kei. Dès que vous yoki to mardi to mercredi na kei. Likambo na yela ki ya lutendele. Nyonso wana ezali na kati ya histoire. Papa Mfumalongo alobaki yango na 63, 64. Moro kizebu kiti mvula zikuwa za kala ya. Kiti 12 ans. Alors, lelo toye ko bimisa likambo wana. Oyo bazalaka bazaliawa. Barke ba mususu bake kuna me tozali. Toye ko fongola likambo wana ezana tina. Ezali facile ya ko répondre mundele pe ko lakisa. Na ko lakisa e ko zala mbangu. E tuende tukotukulu tendele. Awa ezala kiboy. Awa ezala kiboy. Réponse yangwana. Eza boyete, hein? Malgré toute la difficulté, yakotonga. Bambongo ezalité. Gamoko naza komona na miso. Pasi. Muke sima esili. Mabende mazalité. Souci nangande yangwana Angola. Brazzaville tozala esika moko. Awa tubale na lutendele lobi kuna na nkamba. Esika bapesaki fungula na tata Simon Kimbangu. Esika bapesaki wala lulendo. Tangu bakoya bakota ya so. Awa penzande makambo ezalaki. Pamba te tozana bilembo. Yango na bengi sinsani ya mukula lelo. Jeteki dirigeant Koreki batuta na totala. Koreki oye! Tokolonga te. Jeteki oye! Tokolonga te. Dirigeant oye! Segoza ndukwa niko. Tokolonga te. Sika wanaza kuluka mbongo. A place wana esila. Simankamba mbanzansana. Soki tosilisi toke kote likolo. Lubumbashi na ba place mosusu bakisangani. Tokokende te.
baloba na bango bafinga na bango kasi ngai naza kokende bango bazali kozwa retard eza boye te eske oyo biso tozali kosala bango bazosala ngo butu ata ingeli tongo ekosala nini balinga te tokosala nini jeteki yaka kopesanga nzembo wana oyo eza kolakisa misala oyo toza kosala na lutendele toza kosanfute kasi likambo ezali Merci, Jeteki. Tosepeli mingi. Makambo mazali. Soki totali misala oyo ba papa batikeli biso sengeli tosilisa yango oyo mpe toye kobanda po tozwa retard te tokontinue tosangisa nyonso tosilisa yango avant po bato bakomi kotuna bato mpe pasi eleki mingi ndenge bouti kolobela ngo bamalade ya ndenge na ndenge bapasi ya ndenge na ndenge tala liwa ndenge eza kolanda tala misala ekomi pasi soki totali bandako mingi tozali kolala nzala eloko kolia ezali te kasi nzambe akosalisa biso akosunga biso nyonso wana ekosila nango tozomona baoyo baza na volonté ya mingi tozali komona ntango mosusu eloko ezali te ake kovanda na lutendele ake kosala misala na ye oyo aza na mbongo azali kopesa mbongo ezali te aza na biloko ya kolia atindi biloko ya mosala aye kotika nzambe azali koyeba oyo nyonso tozali kosalela ye moko azali komona aza koyeba kamba mpe totika te pamba te kuna nde mama ya likambo mutu nyonso soki ya ye
koya na Yesu kimbala liboso ataza na programme mususu akutuna nkambo ezali wapi ata bolakisi makambo ebele suka nango fo akende kaka nkambo eza boye te Sinsari ya le 6 avril yango wana naza koyoka Ezekiel muke aza koganga te bakuku nyonso awa na Kinshasa braza mpe alobi lokuta Angola mpe alobi lokuta yango wana Ezekiel toyebi te sokolonga Sankuru mpe alobi yo kino kozwa te alors Petro balibitre akini na ngembo yeki yelu mfukuni kani lusala nkatu kibikele yana akongo bayangalale abo nkete zikele yana aya le 6 avril makolo ya nyoka imona nakawapi na moto taka mkolo wana braza lobi bandela kana braza kriya Angola nanto yoki amote tuka ko Angola zi Angola zi Angola zi Angola ya makanda yezindinga nyoso wana yuko yako monana oke nzambe apesi biso yango wana tolemba te na misala bato wana bakoya histoire nyonso eza na bamindele dossier nyonso baza nango bamale na bamale ntango ekoya directement nkambo yango nalobaki ete biblioteke na biso ekozala ya ndenge mosusu tokobanda yango soki tozwi mbongo sikawa makambo eza mingi tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Conseil na kopesa na bango eza simple. Il faut bami wabalobaka nini bazonga na nzela, c'est-à-dire que soko za na kati erreur datango zali na kati erreur ososoli erreur na yo zonga na kati ya nzela mosusu azali te parce que soko olingi kondima papa Simon Kimbangu te tozali bandimi tozali bana papa Simon Kimbangu kota na kati na mabondeli po apesaki mabondeli na tango osali mabondeli okoyeba okososola ya solo soki azali nani mais toyeba ke to mata to kita molimo mosantu ye wana po lingomba na biso zali lingomba ba témoignage te po to saka ba témoignage mais nde papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana molimo mosantu
ye wana molimo mosantu tolinga te satana asalaki na mutu te et satan jamais akokolinga bolamu ya mwana ya nzambe na yango wana soko ozali pembeni zonga okobungisa molimo na yo okomona oyo pasi toza komona te pasi tobundi na lilukambo ya tata nzambe banda bomona lokola biso bamosusu oyo toza koninga te tozali ka place moko toyebi ke tata nzambe akosalaka likambo na kati na mwana na ye oyo andimi ye na solo epuis likambo ekomonanaka na biso na solo c'est ntango toza kolela na kati na ye toza kozwa yango wana ke baoyo baza pembeni baza na erreur bazonga papa Simon Kimbangu aza koyamba na ye aza maboko polele akoyamba na ye mutu sans problème donc na mukusela kokolobaka ndenge wana masumu ezali satan oyo asosoli mabe na ye azongi na nzela ya nzambe mpe akoyamba ye c'est mieux na ngonga oyo se ressaisir moto na moto se ressaisir pour na kozonga pour na kobikisa molimo na ye na ke ozela ke liwande ya kokuta yo eloko mosusu ezali te oyo nakoloba papa di awa na tei na bandeko na nga na tei na baleki na nga na tei na baninga na nga na bamama na nga soki bazali na bapapa vraiment balongwa na esika wana bazali solo ezali nde epai papa Simon Kimbangu Kiangani ye nde molimo mosantu. Mama